La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Famille, mbote la famille, bonjour, bonsoir, kande boyebi, et dépendaka vraiment na eroyo okolanda analyse topé émission na biso. Bande konanga makambo ezoleka na internet entre Karine Yamado na Jérémy Chabani yango penza nde tolingi tolobelawa. Do yango nde toye penza kolobela. Problème ou ezoleka entre Karine Yamado na Jérémy Chabani. Tant na bisaka bino ke ba comédien si ba boma musala na bango moko bonzi marate. Ba comédien si ba boma musala na bango moko lelo théâtre komara mafinga, lelo théâtre komara bambwakela, lelo théâtre komara buzoba na buzoba. Lelo théâtre komaka buzoba na buzoba. Buzoba na théâtre na biso lelo. Et komaka bongo. Pourquoi? Parce que ba comédien bazomi ye ba valeur na bangote. Ba comédien belé ba mi kotisi na buzoba parce que o koto akotianga na casting, o koto bazomi ye ba lisu valeur na bangote. Yango bomoni buzoba e circuler makasi na monde da réseaux sociaux. Bandongo nanga soki lelo Karine Yamado alors lobela Jérémy publiquement boye nga eka musangate po lelo Jérémy Chabani toyebi ke théâtre Jérémy ezara bandane bandeli kino suka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bambwakela théâtre Jérémy zara banane bandeliti suka ezaka ba jouer mukie ba bwaki bambwakela ba jouer mukie ba lobby ba jouer mukie ba lobby peut-être bato ba okangama na Jérémy lelo ba yebi vrai face à Jérémy te ba yebi vrai face à Jérémy te. Karine Yamado alekaka pe pa Jérémy. Karine Yamado asalaka pe bagage pa Jérémy. Mais kaka moi mikole uti koleka to mona Karine Yamado na famille bota to mona Karine Yamado na ambiance pas Bellevue Kanzi. Alors kaka moi mikole uti leka na moi ambiance wana bino moko boyebi bango balingana bango ko mona muto jouer koto. Te soki mutake jouer na KO ba komo bwaka ba jeton bino moko boyebi ndenge lelo mamba théâtre na biso ekoma otambola. Alors vidéo moke bimi na réseaux sociaux, vidéo moke zo circuler partout. Karine Yamado abandaki koloba ke alingi na ba problème ite azoloba kana ndenge bango ba comédien ndenge zalaka azoloba ka kisongi songi obosa na kombo na ye makambo boloba na kombo na ye bazoyebisaka ye. Donc muto azolo bango tika alobaki lobaki moi mambo ebele. Alors lelo to na likam na réseaux sociaux balobi ke Karine Yamado effectivement abandaki koloba na Jérémy Chabani po Karine Yamado na minito na Jérémy Chabani courant et les kalisute. En tout cas
na ozala vraiment polele na émission na nga lelo kande na ebisaka bino nga na kotela mutu te me naloba likambo ndenge eza balobi tondimaka te kozala ba avocat du diable nga pe nalobaka na nga so likambo eza nango bongo te na koya na lobi so namoni mwa mabe moko eza na koya pena na lobi te na place o mu intel bo aza na faute so namoni mutu ana faute na yaka pena lobaka te intel ana faute na yaka na nga na lobaka. Alors ensemble longo na bino tomeka kolobela penza likambu ya Karine ya Madonna Jérémy Shabani mbote na nga na bandeko bolingaka biso ba o vraiment bozalaka wana pona ko partager ba analyse ya Ursule Botelo ya TV nzamba lola a pambola bino boze belo bolingaka biso o pe biso to lingaka. Alors so eza mbalano ya liboso au côté na chaîne na biso to senga ke eloko moko abonnez-vous d'autant au coach au s'abonner au commenter au liker au partager donc partager les biso na Facebook na WhatsApp na Messenger panza biso partout nzabalola ako pambola yo so na yo lobela likamba Karine ya Mado lelo na Jérémy Shabani po eza penza trop c'est trop eleki théâtre na biso lelo komaka buzoba na buzoba théâtre na biso lelo ezala lisu kimia te théâtre komaka ka oya ya lobi o soka ya ki afinga ki o koto pa ya répondre o soka ya ki aloba ki yeba ke o koto petanga zo répondre et pesi mabe o koto tanga ko répondre yeba ke o koto tanga zo bwaka mombwa kela moko bombe et pesi. Donc théâtre lelo tozo yeba te bozo édiquer bana na biso na nini bato ebele bakoma préféré batala ba film à Nigeria ke batala ba théâtre na biso moko ba congolais ba chaîne eza mukie o bazo sala ba théâtre éducatif ba chaîne eza mukie lelo ba chaîne tout bokoma ka ko sala ba théâtre buzoba na buzoba ba chaîne ebele bokoma sala biso ba théâtre buzoba na buzoba do ba chaîne mukie o bo sala théâtre buzoba te o bozo jouer bien eza ba chaîne mukie ba chaîne mukie na ba chaîne onyoso toza nango na Congo wana na ebite Constant Mutamba est-ce que ko bando tala te théâtre bato ba sala ba théâtre éducatif te bokangi ba chaîne na bango so bo remarquer que muto wana sala théâtre éducatif te boko bando kanga bango ba chaîne te pour lelo likola YouTube oyo ba comédien ba komi prêt à kosala nyonso likola YouTube o comédien komi prêt ya kosala nyonso aza prêt même ya ko bomata muninga na epona ba succès likola ba YouTube oyo mais na batango ba cassette na batango ba CD makambo nyonso etikala kozala te na tango ba CD makambo ezalaki te comédien komi na motema mabe moko tozo comprendre te eza nini entre bino na bino. Jérémy Shabani ozalaki a liboso na mabidi bozalaki na mabidi ouais Aminata leka même na TV po ya kolobela likama mabidi o mobile nanga kutu tong babwakela kaye maladi muta liboso to benga bozalaka bien eyako koma na tamo ko bobibana ki malgré la minute o bozongi na bino bien mais eyako koma na tamo ko bobeba na kalisusu eya kokoma na tamo ko bobeba naka eza nini na bino eza nini ba comédien mboka na biso nini so lelo Karine ya Mado nga na lobaka na okote la Karine ya Mado te mais Karine ya Mado alaka na mutabarando te e ana makele moko ebimaka na réseaux sociaux entre Karine ya Mado na ya Gabi to ebi ke Karine ya Mado na ya Gabi balobana te Karine ya Mado na ya Gabi balobana te non meka koko expliquer bino pourquoi Karine ya Mado na ya Gabi balobana te. Alors to yebite ndenge ya Gabi akomi kokangama mingi na Jérémy est-ce que yango tende etindi Karine ya Mado asala vidéo est-ce que yango tende etindi Jérémy Shabani akoma kobwakela Karine ya Mado ba jeton po to mona Jérémy akomi close makasi na ya Gabi bakomi kangama makasi pourquoi po ba atakaka Bellevue kansi wane yebani nango na réseaux sociaux ke Bellevue na nani Jérémy akomo kangama makasi na ya Gabi po ba bwaka ka bambwakela kuna po pa ya nani pa ya Bellevue kanzi
Jérémie akomo kangama mingi na mama Teresa po babwaka ka bambwaka le pa ya Bellevue kandi. Wana toyebi yango. Wana toyebi keso kende bongo. Alors toyebi te soki yango nde cause Jérémie akoma lisuko bwaka ba jeton et pas ya Karine Yamado. Karine Yamado ayaka na internet. Karine Yamado abanga kana likambo te. Tomona kana na affaire ele kaka ya yena nani na ya Gabi ndenge ye moko bande ko ya na réseaux sociaux. Tomona ye moko aya na réseaux sociaux na affaire ele kaka entre ye na ya Gabi. Aya pena ko face ya Gabi boye. Abi lukanga to lukana bo atanga penza komba Gabriel abanga te nga mona nanga Karine Yamado na ebite soki bino bato bolanda biso bandeko bolanda biso so bino boyebeli Karine Yamado na ba trouble na ye na mamba théâtre mais nga non na mona eza Karine Yamado Cardozo mille esprit nani susu baza mo ebele Karine Yamado Cardozo mille esprit ba comédien baza penza ebele o nga pena so ba ebisina ke o alukeli o makambo no kota ngo duti po baba comédien moko na yoka kabango na ba problème te bayaka koloba loba te ke oya koloba o koto akendaki o likambe bimina ya lobaki oyo toyoka te dernièrement bouta ko finga Karine Yamado po bando mona ke na mono mobile nani comédien nani Kevin Sydney. Combien de comédiens au bakenda kotonga Karine Yamado ke akoma mobile akoma mwasa Kevin akoma kobimana combien de comédiens au batonga Karine Yamado. Alors soki muta moni na likambo ezokende bien te. Soki muta moni ezokende bien te il faut ya kolobela théâtre lelo tokoma koyoka soni. Tokoma koyoka soni barando na bino boya nango bokomi ko régler barando na bino na scène. Bozo régler barando na bino na scène. Place à musala nga yebi musala ezelo ka osakanela te na yebi musala eza place à kosakana te mais to kamwa ba comédien na biso bokomi ko régler barando na bino na scène o jouer o sala musala comme oyebi kete meilleure place au bois ka jeton eza awa na le kana émission te na ke lo ba na émission te mais kaka awa kaka ndenga na ko bois ka ba jeton bozo bomma musala na bino sa bino moko boyeba. Bozo boma musala bokomo bwaka ka ba jeton na scène après ba katara ba parti wana bakenda ko postaka na ba page po ba lobaka alobina o mais bo baby si musana ebite manque professionnalisme Tony manque ya professionnalisme likola ba ya ba rando moko ezanga mutu na makolo eloko pe bo welaka eyeba na ate ngalo ba toujours mutu na mutu ana succès na ye. Succès ba bota makanango soki ezaka na makila bomonde ti ba Bellevue kandi ba banda mamba théâtre eza ya makila ana succès na ya ko bota manodo ya makila soki etanga maka ozala star okozala star mais soki etanga maka ozala star tende konanga ato forcer ki star e oyate ekoyate eriate po anipo etanga mabongo te po na yo etanga mabongo te po na yo mais soki etanga maki ke yo ozala star soki etanga maki ke ndengo zana makila ba star o forcer kutu te tala ba tegra tomona ba tegra na Bellevue TV bomona tegra a forcer ka kutu dazo forcer te omona ke star ezakati ne ya makila ba star ezolo bakati na ye ba comédien belé ba perdre ba dignité na ba comédien belé ba perdre ba valeur na bango na maboke. Pourquoi ba perdre ba valeur na bango na maboke po bazo ye ba yebi ndenga ko memela succès te. Ba comédien belé ba perdre ba valeur na bango po ani motema mabe eleki bazui motema mabe batie liboso. Motema mabe dijar ke bobanda ba théâtre ensemble mais mutu moko azo progresser monika okoto soka akomo ya na moi succès mo bino bozi motema mabe po finae bokomi ko pesa ba fausse information bokomi ko intoxiquer batu batika ye bokomi ko landa bato no so bazaka pene na ye bozo landa bango bobenda bango pene na bino eza motema mabe. Eza motema mabe bosa la soni ya RDC.
Ba comédien belé bosa la soni. Na ebite to bando kota demande pas constant mutamba bando kanga ba chaîne na bino. Ceux qui peut-être lelo ba komo kanga ba chaîne na ba comédien belé oba bazo yaka ko finga ka finga na ba chroniqueur oba bazo yaka ko fingela bango peut-être tozwa kimia na réseaux sociaux. Peut-être tozwa kimia na réseaux sociaux. Théâtre c'est place à ko régler compte. Comment yo ko ya ko régler compte na musala na yo. Comment vous avez régler compte na musala et place à musala les a place à yako respecter place à musala les a place à valeur mutunyo sa respecta ka lien na ya travail mais ba comédien mboka na biso bozo respecter ba lien à travail na bientôt likola buzoba o koto soka lobaki o koto aye na matière na koya na matière na ye na bino bozalaka na ba matière ya bandeko na bino moko ba comédien. Combien de comédiens o ba bengaka ba chroniqueur pour no pesa ba matière bandeko na ba comédien. Boa mitema mabe. Bozong sata makanisi sima. Tangu bo banda musala théâtre. Tangu bo ke luka. Tangu théâtre zaki no pasi. Oke ndepena ko luka o casting musika. Oke kosala ba répétition musika. Bo uti musika. Bozala tana ba mituka te. Liboso zaki bozwa ba transport. Pasteur de la foi yaki awa beti li solo na ye ndenga a nyokwa mara na théâtre a samutu kako tambo na contact mobwe bo yoka ba histoire bo souffra ba mituka o lelo bozui yango lelo stabilité o bozui ekoti lelo liboso bozaki na stabilité te. Stabilité koti kati na bino ole bozala na bolingo bozala na koyoka na bolia fruit ya musala na bino na esengo nyonso mais bino bokoti sa séparation bokomo olia fruit ya musala na bino na motema mabe bolia fruit ya musala na bino na vantar koluka kobebisa mitema baninga mususu. Tala papa lema bana. Papa lema bana o azaki cordon et pas ya belle vie. Papa lema bana o azalaka na belle vie o azaki cordon o azaki na pouvoir moko bazaki na bokonzi. Bomoni libala papa lema bana ndeleki. Est-ce que bomoni mutu moko famille bota na kati? Poani po papa le alandi ba Jérémie. Papa le welisi ko kene na ngambo asila. Po ebi ke soka za na ngambo asila ba ko protéger libala ne ko leka epesa makambu na réseaux sociaux te. Aibi ke sila kotoyo azana ba to ba lobela kaye ba communicateur na ye ba fingara trop ba communicateur na ye bazara so ba zui matière et sila raté tika na ye komi pesa kotoyo ponde na ye komi pesa kotoyo muta lobela libana na ngazate ngalo bango po biso to ala mitema mabete so peut aux ala mitema mabe bomona pe pas obengi pe moi 3 mois 4 personnes ta la matière eza pam au pesi matière na réseaux sociaux mais to ala mitema mabete ata na yo panza matière alibala papa lin a e botelanga ni e botelanga eloko te nga na kokate kosa mabe na kokate na panzi matière a mutu mobo après na 0 na kumbi mabolongo na sie na banjo bondela na kokate to na ba matière alibala na meto meli yango ka ekoti na to meli to subi yango esili. Mais papa lelo la kisa papa la kisa ingratitude lelo et pas ya belle vie papa la bosanya uti wapi ala kisa ingratitude. Poani po bango na bango ba comédien bazo bebisa na ka mitema. Bango na bango ba comédien tellement motema mabeza na kati bazo bebisa na mitema kaka bango na bango. Motema ezo beba okoto basaleli ebwe aya bebisi motema ya muninga basangani aoyi na mutu ye moko te. Aolinga te ko yina mutu ye moko il faut aya akotisa na kombo ya opo ba yina ensemble. Ba comédien na biso ba bongo. Oza poso yina mutu yina na mutu yo moko me bango basala yango te. Ao yina yo moko te. Ao yina yo ye moko te. Ao luka sangisa 5, 6, 7 personnes. A la koselios ko makambu vrai.
a bebisi réputation no a bomi yango ale ba yini yo ensemble ba komi ko combattre nanya ndima ke lelo Liza ko bwa ke la belle vie ba jeton Liza o belle vie a sokoli Liza o belle vie a sokoli nani andima ki ke lelo belle vie ko bwa ke la Liza ko bwa ke la belle vie ba jeton nani andima ki Mutanzimaki azate. Mutanzimaki azate. Bozomona. Vie ezana ba réalité belé. Ba rando o ba comédien bo nango e nango na litomba moko te. So Karine Yamado le loi bimi po ya lo ba po a remarqué que ba jeton eza ebelé na para Jérémie. A remarqué yango bimi a lobi. Boa mikolo me boko la te. Jérémie Chaban azaka vrai hypocrite. Lelo te lobité. Bomo na vrai face à Jérémie. Bomo na vrai face à Chabani. Bomo nango. Muta okutu yemo kwa leka na TV. Alobi bola mupo na belle vie. Alobi ngande na abwe. Naza fruit ya belle vie. Nga belle vie nda lakisi nga kokoma ba casting. Nga belle vie nda sali boye. Nga belle vie nda zongisi boye. Melelo akoma nga na fruit ya sila. Melelo akoma kofinga esiko ya wuti. Po ani po ba comédien ba mite mamabe. Comédien ndima effort amuninga ne comédien te. Mutala kisho musala. Mais à cause à rando moko boy, pour yo pozo luko yebana obimisa kombo. Oye ofingie na réseaux sociaux oniatie. Oke koyo kana bato ba lobana na ete. Bobo tombo la drapeau bo kitisa e. Musala ba comédien ngwana. Nante la bino vidéo ya Karine Yamado. Nante la bino vidéo ya Karine Yamado bolanda. Ba comédien respect si la bino. Batu ba comment ozo bino ka léger. Batu ba respecta bino li soute po ni bino moko bolongola ba valeur na bino na réseaux sociaux. Bolongola ba valeur. Tala na sera kala. Tala ba sera ba mama linga. Tala ba sera ba mama linga. Tala seria kala ya ba mama na biso ba défunt mama Chako que son âme repose en paix. Ba mama mabele. Ba mama Pembele, ba mama Chako. Ozo senti mama Pembele azo jouer na motema nae na uto landa théâtre moko pa papa Caleb tukebana o ya la veuve o Irsil Pechanga zaki mwasi ya Caleb akosana ki kokufa boy. Ozo yoka mama Pembele azo lobo ozo sentir te ba mama na biso akala. Ba mama boliwa utaki otika biso que son âme repose en paix. Ozo mona ke non. Ba mama na biso akala talande babanda ko jouer. Ba papa na biso mikolo akala talande babanda ko jouer. Mais tala théâtre lelo. Ba papa masumu baleka sou même pas ba jouer. Baleka même pas ba jouer. Ba jeton comment na bino bana mibali bo comment ba deux fois na théâtre. Bana mibali bo lata maputa. Bokoma ko boaka na ba jeton, mais sera kalezala bongote. Sera kalezala bongote, sera kalezaka bango so bazalaka ensemble, tala sera bazigura bango nyonso nde bazalaka. Omoni ziguro, omoni ba Mike la Duchesse, omoni ba papa na biso ansi uzolo, ozomona bango nyonso nde bazalaka. Mais ya lelo te. Ya lelo motema mabe kota, tala sera ba sai ba vie de loin. Mais tala lelo. Tala phénomène sobe nde bazalaka na ba vie de loin. Lelo vie de loin ndima phénomène sobe. Vie de loin le kanate vol ba te wana mbiaka nanga. Mais ya lelo te. Muto komi na facilité sala baninga mabe poani poazo zo mbongo ya ba théâtre zo kota. Ba bengi o mwa leader okomi komi mona. Okomo simbisa mwa mutu porte-monnaie, simbelanga porte-monnaie. Ta na fete ya papa na Jérémie Chabana azui asibi simboge pa shikito pesa shikito ndazo bimisa mbongo na veste na epo ya bambaka. Ba comédien bozonga batu, bwa mikolo.
Bo pesa batu sentiment otala théâtre te. Bo longola biso courage otala ba théâtre na ba chaîne na bino. Bo longola biso courage wana. Po ya malonga bosala kezate. Ezaka mbwakela na mbwakela mbwake. Ya gabi kalabanda jouer bien. Ya gabi a jouer su kitoko te. Ya gabi a komaka koganga. O sentir zo jouer zo ganga. Po abimisake eloko mobo ya mabe. Wana zo ningisa nzoto nyoso. Po abimisake eloko mobo oyo kopes oyo kosala scandale. Po abimisake eloko mobo oyo kobwakela mutu mbwakela. Bokomi ko focaliser trop. Likola bokomi ko focaliser trop na bambwakela ke musala na bino. Ba comédie bo focaliser trop na bambwakela ke musala na bino. Lelo bo mona batu bazo ko adorer bino. Lelo bo mona batu o fani nanga o alingaka nga o sepelande na ofinga mais lobi eza subu ete. Lelo bo mona batu balingi bino batu bazo sepelanda bino mais lobi borozanga ba abonné. Lobi borozanga batu ba otala bino. Bozanga bango. Bokomaka kowela ya si bozo wela bokonza se to wela ta bokonza likolo. To wela ta bokonza likolo nzamba zali nzamba existaka. Sala bolamu na mokili polobi nzamba futa yo. Rando ya ba comédien e mema mutu moko na lola te. Batoto ya kofinga oyebi ete omona ete okotika na rando komba ofinga yo po ye kofinga e kotombola biso te. Motema mabe na bango kotombola biso te. Kotala deya Jérémie bomona deya ka Jérémie aloba trop. E otombola biso te. Natela bino video ya Karine Yamado, tota la video yango o pendi causer ba problème ebele. Soki lelo tolo ba problème c'est parce que comédien aka muta sentiment, comédien linga aka koloba. Ozana 2-3 personnes olobi komba muninga. Oyebite bato ozaki na ba bino to baloba le mirezaka na mato ya koyoka boyoka angote. Tamba lo bagale miron des oreilles boye ba teke mireza mato ya koyoka mutu musu bo liene bo vanda na ebia ka tango yo beti kombo muninga akepe kuna beteli mutu o wana pa ki abeti o wana pa ki abeti. Karine Yamado très fâché alobi makambo esengela ki aloba alobi po ba mibala théâtre bolata ba panta bolata ba robe bino ko ba jipi te bolata pe ba robe. Bolata ba robe kitoko te. Bomeli biso musala théâtre likoyo ya ba buzoba. Bolakisa bana biso ka buzoba. Ba makambo mo ezanga zanga tina ba momo ko ezanga tina. Histoire na biso zo pesa batu leçon te. Na kitoko ata mukete. Nga ndaku na nga natala ba théâtre malunga. Nga pena théâtre so na moni o pena eza nka bongo bongo natala te. Ba comédie be natala bango te. Natala bango te. Inutile otala bino ya kotela bino ba vie tant que bino mo bozana na babuzoba oyo ezo sepelisa batu te. Bande konanga na otela bino tolanda nanu Karine Yamado, tolanda na boke binyo so ezambala liboso koti na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager biso, partager partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger et aux amalamu tango po s'abonner, tela biso finir la biso cloche à notification. Et aux alapenza malamu mingi nga loba ngo na pesa nga conseil e amona ya ka loba na pesa conseil na ya ka loba te po boya ko finga na ba commentaire comme bino bo comprendre makamusima mabe nga na loba rapena na pesa conseil o azana mato ya koyoka yoki o pazana na mato ya koyoka te aleki na ye. Mais aliro ba comédien na biso ba okendela ti tokolala tolamuki toyoki o koto abomi muninga tolala tolamuki o koto achubi muninga soki mbeli o koto abomi muninga po yango ke etikali basala na bango na bango tolanda nanu Karine Yamado soki esenga tozonga lisusu pona koya liboso na bino partager lenga na Facebook na WhatsApp na Messenger tolanda na ina lo babuye Yaya, nangana yo réputation de ekufa et pour la kala. Siko monda mwa dignité oyo na nango to oyo zanango. En tout cas to se respecter. Respecter ngana respecter yo. Ngamba mbaba na kota ate na loba ate oloba makasi et puis wasumusu makasi batu nyonso ba pembe no otonga bango. Moni batu nyonso ba yaka pembe no otonga bango olobaka. Soka mutapesi mkongo banjo loba mutapesi mkongo banjo loba
Siko, tika na oko boaka jeton. O comprendre, pour nga pena na oyoka. Na ko informer yo o comprendre que na yoka kamakam nyoso lobaka. Moni nyoso sala, nyoso loba na yoka. Na yoka, mon frère. Respecte-toi. En tout cas, c'est respecté. C'est respecté, Penta. Vous comprenez? Pour sans esprit. Ou pena ngoto bobo nyama yuma. Vous comprenez? Pour ngasu nazaki mobali lokwa yo. Nanga na affronter. Mais lokwa na affronter tu na comprendre que toi kabasi biso mibali. Siko lokwa otonga abatu ko continuer na kombo na ngati. En tout cas na pétition tika. Tika po ero lobe komelanga. Moni côté ne so ke loba makambo komelanga. Alors respecte-toi. Hein? C'est respecter Penza. Zoba ki zengi. Yoki Karine Amado ba comédien belé bobomaka ba réputation na bino bino moko bo bebisa ba réputation na bino bozaka bata ba problème na bata ba problème ba réputation boboma finalement boza bato ndenge nini mukoni boko sangana bosangani bosali loko mobo ya kitoko bosali nzonzingi mobo ya bien bosali mo loko mobe bato pe ba betel bino maboko. Mais bino kaka ba conflit zanga tina kaka ba problème belé o ko ba problème zanga mutuna makolo boza kaka problème polémique nde makasi na mutuna bino problème likola problème likola problème eza pena malamu mingi te partager biso na Facebook na WhatsApp na Messenger en tout cas o tozaki nango ya koloba yango wana waza na mato ya koyoka ayoki motema ya kobomba o bombi. Merci beaucoup na ba o bolingara biso ba o ya ngai nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite tango zo s'abonner activer cloche à notification tango zo ko activer cloche à notification aimer vidéo et puis tango zo aimer vidéo zana motema malamu ya ko partager moi conseil o ekomela tabande ko ebele e osala malamu mingi partager lenga na Jérémie partager lenga na Karine Amado nzamba lola pambola bino bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.